Action sociale, il y a maire élu à commune Yalema. Pourquoi n'a qu'en analyse commentée, il y a des Moïse où il y a chaque jour pour parler n'a pas bon sur bataille pour accompagner Vision Tata Mokondio Ekolo, c'est parce que c'est mis à la face du monde des personnes qui travaillent sérieusement pour l'intérêt général, il y a ma population d'Abisso. Maman, vous avez comme mon image, amis téléspectateurs, ils allaient un sentiment n'a été, à ce qui crie d'alarme, il y a Borfelina et belé na katia circonscription d'Abisso à Moamba. Cri d'alarme, il y a Bana Borfelé Zalakinini, bah installation hygiénique na bango comme qui na ba situation moko compliquée. Ba dal na bango ba puis perdu na bango comme qui bouché et bazaki na moto msuta ko sunga bango. Maman Norbertine Matanda ne va bien cahier maman lumière ayoka qui crie d'alarme bana wana boza ko mona image comment est-ce que ba belek ba lobi to meki kolela bato malamu ya bonne fois ba sunga biso mais bato bazaliti alors maman lumière ozali moko ba maman otika kabiso te oyaka toujours ce qui to leli to beleli. Et banawana babelelaki et vous voyez en image comment est-ce que akitaki d'abord pour na koyoka population koyoka banawana borfelin koyoka coin ya bandeko bazaki peut déranger na kati ya secteur wana parce que ba déchets wana ba salité comme ko déranger vraiment bana ebele bangaki ko ba maladie et après kokita koyoka bango vous avez vu en image comment est-ce que ba bloko ekitaki wana tuzaki ko bango na ba caméra ya masola Congo ezaki sur place ba bloko ekitaki wana pona ko longola ba salité immense bana ko déranger bana et asuka ki wana te ami téléspectateurs ayaki lisusu na mobange ya ba machine à coudre pour na kopesa lisusu soutien na ba jeune fille na biso ba fille mère banso bazali na kata ba orphelinat mana ya quelques communes je vais dire ici il y a circonscription ya Moamba bazwa qui vraiment oezali soutien maman Norbertine Matana na botika bino amis téléspectateurs bolanda oezali intervention na et puis ya bana wana et puis on se retrouve juste après anda pour ba vider toilette. Et c'est une place bana na biso bazo vanda ezala na propriété pe na bosoto ezala te. Remerciement mususu na bino na ndenge boyoka ke mama azoya po baya ko vider ba toilette ya bana bolobi ke biso moko tozala ba témoin place mama azali nini azosala po na bana na biso na tondi bino po na patience ndenge bozelie ke ngai naya. Merci maman. To pesi lisusu merci koleka na tata mokonzi na biso Fati Beton parce que yende muta pesi biso ba maman faveur wana ke lele to bima to tanga ma pe parmi ba député. Merci lisusu na autorité morale na biso Gentili Ngobila Mbaka oyo andimelaka maman Norbertine alobi maman Norbertine lemba ezaya yo. To bosani te l'infatigable secrétaire général na biso Charles Mbutamutu Yepe alobi maman lumière tozota la kaka yo. Merci na coordonnateur ya orphelinat pe na bana na biso o ba yebi ke na tangwa pasi tozana maman. Merci parce que boyebi ke bozala maman. Tango ba belela kinga na yoka ki na batindeli nga video na yoki ndenge za ka douleur d'accouchement nga na bino. Bana bako vanda na ba condition ya boyete esengeli nazaki musika na katinga bifo na zonga pona ke luka solution ya bana nde yango na ye parce que na prometaki bango ke na rotambola na bango baza bango moko te baza ba orphelinat moi ebele tant mususu bozo mona ke mama koto ya yete soki nazala ngambu na bino te nazala na ngambu bandeko na bino mususu yango lo sambo bino bosali lelo nzambe akoyoka puke afungola ebele ya ebele puke bino noso bosala na ba condition malamu tokanisa ki pe ke sengela ki to tikela bango pe quelques machines à coudre po esa ki pe besoin na bango po ba continuer misala na bango toko s'arrêter wana te tokoye ba pe na rotinde la bino ata 10 pièces po na ba essaye o bino boko banda ko sala ko tongela et puis tokotala ndenge nini toko continuer pour na ko soutenir bana na biso na kati pe toyebi ke ba mama na biso oyo ya ndunda bazali ya ba mapa to bosani bino te mengana bino rendez-vous eza awa te boyebi place tokutanaka tokozwa rendez-vous na ba cordon na bino ba cordon Jean ba cordon nyonso pour que tokutana to solola totala ndenge nini tokoki lisusu ko soutenir lisusu pona ba mwa bandunda wana bote kaka. Mekasi
bolingo na biso ezali nano confiance oyo nini obino bozolinga te tolobaki eke tokozala badepute oyo te toye tozwi voi okei ata toumeli me tokozonga kaka toyeba ndenge nini bozotambola parce que toza lisusu na besoin na bino tokozalaka toujours na besoin na bino donc ata bato baye kokosa bino oh mama Norbeti bomoni bo fauteuil akenda mama Norbeti nakokende te parce que sans bino mama Norbeti naza rien. C'est-à-dire que toza entré à Kosala, yango ezo sepelisa babas, baso continuer ko bakisa bakombo. Et puis pour na bino pe to kolemba te to ko continuer toujours ya Kosala. Ata lelo to salite lobi to Kosala. Po to yebi ke toza na sima ya Fati Beton. Tango mama kokende kuna kolela, akoyeba, koyoka, akotia litoike. Maman oyaza maman à terrain. Ce qui a eu là, c'est-à-dire que kuna la terrain na ye situation ezali. Donc nzamba pambola bino na ndenge bondimeli ngai bo patienter ngai pe na ye. Moi mai o na kotika mutu ayebi cordon na ye akutani na ye apesi ye moi mai mais na cordon Jacques Poulou tokosa la programme selon bino nde tokokuta na place tokutanaka pona yeba par rapport à babibundeli obozwaki barato banini est-ce que ça toujours est-ce que ndenge nini na yeba kotala tout oyo soki nazoya na koyana eloko nini donc demande wana bino bokosala ngo na nzela cordon ya kolekala ndako ayebisinga mama tala bosenga kuna eza boye ndenga na komilengela na koyana ngo po tokutana kuna place tokutanaka boye te bosepeli ya